Un couple aujourd'hui, maman, même bazo Congo na poto, bakei Sarah ba problème, libala et Panzani, so lande libango, il y a des secrets dedans. Omoni eza makambo biso to uto sola awa. Mobali po ake okuta nana mwasi ameli bimela mela. Asombi babi. Mwasi pe po aya kokutana na mobali, azui ba mabanga wana nyonso, a e boucher, akomi boucher. Allez, herba ba monike no awa pena, je suis au rendez-vous. O meki okangami. O meki, voilà, okangami. Mais herba koko mandaku moko. Okocha libanga na jour à liboso. Yope okomela mela jour à liboso. Parce que eza na batamu susu oyo inattendu. Kabo eye okobosa na ko pratiquer biloko wana. Eza lokola bikilanganga. Donc elle kaka mama akomi komona awa nde ezaki nde boye. Donc bakoki okobanda mes babandi ko yemba nza. Yango ozomona ba divorce ezebele lelo. Na comprendre. Kasi yango zelanga na répondre ça. Déjà une femme. Moi si yo a Mito Saka, Sarah, une femme ne peut jamais sortir avec 5 hommes avant le mariage. Comment na bilongi ya baleki o bazo sakana na bango na bayayo bazo sakana na bango tozo mona bilongi na bango e bongo basi o misusu ndeko na oyo basakana na bango me ba video na bango ebimakate e bongo soki oleki na banzela wana. Mes frères et sœurs, je ne suis pas contre vous, mais boyeba, pourquoi vous le faites? À cause, il y a peut-être 30 secondes, 15 secondes, tu peux pourrir toute ta vie. Chaque moutou na era ya kanavi a moutou, il y a un esprit, oh elongwe na gauche et y na droite. Ce qui esprit à gauche, est supérieur que oh à droite. Ce côté kanavi na yo influencé vino do na ninga mabe. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandi à Sarah la télévision, Bandeko Balandi à Top Media Télévision. En tout cas, vous allez m'excuser aujourd'hui parce que c'est une émission qui va choquer toutes les femmes du monde et c'est une émission qui va choquer. En tout cas, prière n'a vraiment donc choqué. Toutes les mamans, prenez d'abord le chaise, le jeune fille, prenez le chaise, le jeune garçon aussi. Bino Bozali épargné sur Bavina Bino, pratique. Sur le plan sexuel et comme ko salema na mboka na biso na milier na biso, nous sommes le Bantou aujourd'hui et comme nango lokola la femme n'a plus ses valeurs, le respect, le stime. Aujourd'hui on utilise le femme lokola moi donc les instruments, il y a plaisir et pas il y a Bae oyo bazali sans conscience. Les mamans, vous allez m'excuser. Ba papa pe bo liboli mbisanga eza peut-être mbala liboso boyo kangai na baton oyo na makambo na zolinga koloba parce que ça fait trop mal. Lorsque nous regardons batu bazoko pratiquer biloko yo, tozo garder silence et zo continuer cause à la nuit et jour et zo ça la passe. Nous là banope binope boboti ba misupe na babalite babotite bakozwa nini soki déjà si bo consommer nyonso et puis yo ope ozo espérer na mariage na libala mobali na yo o akoya kobala yo akofuta nini kati na yo soki nyonso si osili sango libanda ba dot ba prédot ba civil ba nyonso ya ba papa et so sala ça veut pas dire que ngana na sala ngote ngape si na sala mais je sais pas na sala ngona moyen nini pe na manière nini chaque chose. Même la Bible est péquissu comme la masangate, mais ça devient un péché lorsque au salengo na excès. Toko zwanini, basinini toko bala, basinini o lobby faut babazala ba mama ya bana na biso, mi bali nini oyo lobby il faut bazala ba papa ya bana na bino. Ba pratique oyo. Ouais, je comprends des fois que c'est la souffrance qui fait ça. C'est la souffrance qui fait ça. Aujourd'hui, il y a des hommes ba masturbation ba kenaso ko salate que azu savon azo ko sala la ba pratique au binonyoso boyebi en tout cas ezali interdit, il faut pas faire ça. Ah t'as dit pardon OK. Et monsieur comme il y a pas Sarah, c'est un conseil au tozo copé ça bateau. Je suis tous en plateau déjà. Maman, c'est Sarah. Ma sœur,
S'il vous plaît, peut-être c'est la première fois, il y a vie depuis Yonanga, Touanosa, Moussala, Oyo Kangana, Lobabiloko. Sarah, ça nous fait trop mal. Émotionné. Maman, je suis émotionné. Toza na grâce, il y a koleka na télévision. Et na télévision, Tozo koleka Sarah, les gens doivent bénéficier et l'eau comme on Kati Nabiso. Sarah, ça fait mal, ça choque. Na tinda ki ota vidéo ana. Comprends? Non, Sarah, au moins eza ba vidéo ezo koya na ba groupe. Ezali na ba groupe biso ba téléphone na biso des fois eza que ce qui vidéo est téléchargé il y a automatique. Au moins Sarah, aujourd'hui, j'ai l'impression comme si nazo lingana no na la musana conscience il y a bande ko na biso ebele et puis na senga même ata na ba autorité ba tia sanction moko boye. Parce que aujourd'hui, j'ai l'impression que ko filmer moninga o azali na bilamba te azana teni comment normal ya chocolat non azali na teni ya kibosantu ouais il faut ouais ezala teni ya kibosantu et comme kama BR muto do salinde mabe donc mais parce que c'est comme ça que biso toyaka yango omonaka makomi et lobby même na ba scientifique ba lobby mutu abota makamalamu société nde mutu et comme ça ka mutu mabe mais na malamu wana biso to bota maka toyaka na mokili toyaka na nini toyaka nina minu toyaka nina elamba toyaka nina singa toyaka na teni na biso ya kimosantu wana. Donc il y a la sainteté na kati ya ndenge biso to bota maka wana mais ekoma kamabe lorsque to lati saka teni wana makambu ya mabe na kati. Donc que les autorités me ko boaka na lisu. Aujourd'hui est commis au kolala kola mukaboe au filmer moninga otie sur la place publique na ba réseaux sociaux tels que vidéo ngana utotala et leli singa butu mobimba mama Sarah bazo sala ndeko lokola niama et puis mutwana azomi filmer ye moko ye papa wana azoko sala fille wana azoko filmer donc et comme lokola normal. Or ce n'est pas normal. Nous sommes de Bantou toza mindelete eza lokola mama na biso moko ao oyo ba télé caméra azo embrasser mobile yarana bochango na réseaux sociaux. Vous voulez nous communiquer quoi exactement? Et puis eloko wana vidéo wana nangai na sala commentaire sur yango mais na trouva que yango est important parce que biso toko éduquer l'état justice à Congo te. Justice à Congo au monde na réseaux sociaux lelo na bana 5 ans. Oyebi kenga mo classement ba boya na singa atala TikTok. Na mi sa papa Diego. Abi maman je te vois sur TikTok na FC. Ah bon? Pourquoi tu m'écris pas, tu commandes pas? Abi non, c'est interdit, je ne peux pas écrire ni commenter, je ne veux pas avoir des abonnés. C'est juste pour regarder. Donc conscience à moi on a déjà de l'eau. Abi ki bilo ma beza na TikTok. Abi atala kaka a commenter po na TikTok so ozotala baninga et ben da rapé ba vu batu batala o atoza na 0 abonné batu batala yo. Na sala expérience on a lobby na misa papa Diego. Na créé TikTok moi asika na cheka vidéo. 1000 vues. Nata na abonné te. Vous comprenez? Parce que na kende komitala nazawa kotala ba vidéo na nga na TikTok na nga professionnel ya nga moko nazawa ki komitala na commenter et pesi batu basa nini ba diriger batu balandanga. Vous comprenez? Donc l'état mboka na biso ba mvandi penda boye ba moninga na papa Diego to ko s'embrasser pour publier. Bon là que ça bana batoni. En tout cas, tu sais, ils ont une cérémonie que non, il y a mariage civil, wana ezala kase c'est là c'est l'état. Alobi bosala elembo wana. Il y a unité. Pourquoi pas au Kangabatu? Mais unité ko sanctionner penda batu que moni mutu penda ke makala peut-être que wa futi mbonga biya beta taba 6 mois en prison. Et au thé à battu. Et bakangé 6 mois en prison pour une pour basala vidéo mon bané ko s'embrasser à l'occasion de rien. Basala na sanction na makambo s'il vous plaît. Président Israël Moutala. S'il vous plaît, aux alliés présidents, il y a presse en ligne vous devez faire quelque chose. Les autorités bocha sanction dans makambo. Et comme normal makambo est normal. Et puis vite là bas commentaire. Pourquoi pas Fondation Bellard Nzambe Azala Nabino Nzambe a continué à repérer Sabino Ebele. Je suis miezi avec oncle Dago Vicente. Je suis à Zoya déjà Angola. Nakanisi oncle Dago Vicente makamunion so eleka bien world. Réalisateur a eu vacances. Mais et ça les magas a. Mais au yebi Sara avana pesa yo maloba. C'est une réflexion et je viens de réaliser ça.
Dans la vie, mes frères et sœurs, ne soyez pas pressés. Il y a des réalisateurs au Balega Awa, et pas Maman Sarah, le caméraman, même les journalistes, se révoltent contre cette dame. C'est parce que comprennent que nini o bango bayaka kosala. Depuis que je suis Miezi, tu sais déjà une année na yo. Même pas. Non, même pas une année. 6 mois peut coquille. 6 mois peut coquille. Ouais, on est 6 mois déjà. 6 mois peut coquille. Ouais, 6 mois. 5 mois. 5 à 4 mois. Mais aujourd'hui, je suis à un mot. Aujourd'hui, je suis peut facilement se déplacer. Je suis Nazo Lobat. Et puis, à côté de la liste de famille. Soit na tiki yo continue. Soit on a s'installé aux États-Unis, il faut qu'il n'ait pas. Parce que tel que le visa au Yazui, biso nyo soto linga kito zo visa wana. Biso tout. Menga siko lokola naza leader de leader. Ah papa tika. Moi je suis à Bengana en Chine. Okende ko bondela e azo solo visa Chine. Lukuta to lukuta te. Baninga bakyo ko ta passeport na ambassade yo passeport ekende Chine. Ça au combien de niveau na comité tozo expliquer bidanga to expliquer ngo sa net minene yo ndo a danger te dala clair lo bana batu biso no se fait to kota passeport ya yo okende ko bondela mwasi na wa passeport est-ce que biso kuna do passeport et kota ko obieto memakango et pas consul kasi yango na lobi te siko o monete ke yo makambo lobi na o ngana lobi yo batu siko va comprendre que o moko sela makambo ko kuna passeport e kota te to pesa ka consul zoa te yo lobi nga passeport monika nga pona niveau yo a niveau ni o niveau ni nitadi baninga tu ba passeport ezaki na maboko yo passeport okenda ko bondela mwasi na Chine bengana kao ayokeli yo mawabisi yo bon kele ko tika passeport na ambassade ba délégué ko tika passeport siko ya biso fotini na kati nga mwasi bengana na Chine oyoka te wana na ninga butu bien na ninga il y a aucun d'assou Chine mais pour votre information nenga ke Chine c'est que bazongani ngai na mwasa bengana akanga porte Chine yo kokota Chine et puis la grande dame chérie je te salue ma sœur c'est que bapesi bango donc information bien te et puis tout na bango songa na Chine na bano fanda nga bano fanda na Pékin na Beijing na Pékin ka ipesi ba bengane la oti nga bano fanda na Guangzhou te Guangzhou c'est-à-dire Guangzhou na bano kende soki naza besoin na kende ba Mancao so ba bengana na Pékin to te na Pékin nani ba bengana mosenati bakosela bazo lukande ba frère oyo abano sala ndenge nini po akendaka mingi la vie c'est ça et puis je sais na visa na ena visa vert papa kende enjoy sala et puis tu passes les vacances papa akende et puis papa kende sala une semaine na yo wapi lettre na ya vacances eza une semaine na yo olekisa mi po yo mtami komaki soki olekisi une semaine quand tu vas rentrer toke ko komana ambassade toke ko yebsa bango kuna prochainement po okokene pedo yo moko donc c'est ça donc ce qui veut dire dans la vie ne soyons pas pressés. Ne soyons pas pressés. Ceux qui t'en ont écoquité, les lots, ezali peut-être mbalanae ya liboso passeport ne donc écoute visa na ndenge ya mabete. Te écoute pe visa te. A ça la pe passeport. Voilà. Donc compagnie salé les passeports, compagnie ezele et au visa liboso ba viser ça. Nga so le na célébrer na ke va na Canada, ye fa kendi nanga. Donc c'est ça, la vie c'est ça. Même au maman Sarah au lobby que moi c'est donc benga nanga aux États-Unis. Les gens veulent coller les gens makambo bango bazana ngote yaya. Bonyo kwa mate. Siko boye bakate place nini faut bozo la tadi. Naza l'homme de Mokaya. Moi l'homme de Mokaya. L'homme de Mokaya omoni ezali ba mibali oke nzoto na ye. Eza moi signon so donc amerita ka ngote. Ndengo utolo ba moi si abattre la pitolo. Mais maman, la fierté d'une femme aussi c'est la poitrine. C'est sa poitrine. Maman, la fierté, Sarah, la fierté d'une femme, c'est sa poitrine. Aujourd'hui, Ezana Babylone, mais lorsque on regarde Josué Boye, au moni colle la chemise, au moni babouto à kangi, moi si pendant aux sentir que ceux qui tolonné, Eza tolo, Eza tolo. Mais moi si tolo déjà est commis
ba chemise ya maboko milai ekiti boy. C'est maman, ata otie ba gorgeon ba soutien on a ezala na ba banini ba chiffon ebele. Maman, eza cop na nga na teka biloko nyonso. Yo kansi china ngo na bano fana nda. Ta disait boy nini? Non, mais ceux qui poitrine moi c'est déjà donc ekiti boy. Et si li. Tala, maman. Toza na ba mama na biso te le mabe boniko tadi boni boy yo ka ti ndo zana na age no na libanjo zana wana mande focus moi si mabele telema te non non loin de penser comme ça. Et bon chaussette nini je vais vous dire un truc. Là je parle avec nos sœurs. O zata na moi ça attends moi ça ya ba chaussette zana. S'il vous plaît maman Sarah. Toza na ba maman. Oyo bazana ba 5 enfants, 6 enfants. Mais so tali maman wana otali même poitrine et tu sens que non c'est une femme. T'as dit que yo tala basika la poitrine. Non. T'es zaka mutuna. Non, eza place misudo nge koyaka. Sarah, tu sens que non. Na esa quoi ça hypocrite. Non, maman c'est pas l'hypocrisie. Diego, na esa ko tali ça hypocrite. Moi je Daza na lula kana e basi nzela et puis yo ba place atala ratolo. Poitrine. Et bongo ngande na zabwe sin na lobake ngana na linga kado mo cité. Oh, mais nga na habité bo linga comme ça nga Jésus tondeni. Je suis une personne, mais nazo psa yo, tozo na ba maman oyo aboti ba nebele, mais so tali mama wana. Tadi aka na poitrine. Du fait que azwaka soin na ye bien, atamboli malamu. Poitrine. Voilà sa poitrine, ezali normal. Mais bana ya lelo, massa tata moi aussi mais lelo est mystique et t'as dit yo la li poitrine tata moi aussi lelo première émission il a sur la poitrine oh yo muto bandi mais tika ngana expliquer oh tata moi aussi oyebi nini mais makasi Masara oyebi lelo et comment ça nga passer hein le jeune fille au biso photo bala lelo basi au biso photo bala Sarah des fois nous avons des larmes aux yeux nous avons l'impression comme si on va rien trouver ce qui déjà au moni poitrine moi na hasard par exemple na 30 ans. Parce que une fille de moins de 30 ans, en tout cas, je sais pas. Bon, Nakitanan, Bana O, il y a 19 ans. Vous allez trouver une fille de 19 ans qui est encore chez ses parents. Mais sa poitrine et l'équipe Awa. Et comme déjà Kokita. Donc, c'est-à-dire pour Atambola bien, il faut Achabi Loko et Matisi poitrine. Ça veut dire Otamboli Mabe. Sarah, Otamboli Mabe. Ndekona moi aussi. Yaya, a otala ratadi. Komeko komela tadi te so otala état de santé poitrine. Non, maman, tu sais. Na te kama futa pas poitrine. C'est la tika nana ma futa poitrine et comme ça m'appelle missouni. Il faut maman, il faut ça naturel. C'est comme moi, j'ai eu la grâce de travailler à côté, il y a ba sexologue. Le col là maman Israël, le col là papa est belé. T'as dit comme missouni là ba sexologue. Oui, mais quand ça sérieux t'as dit. Non, t'as dit là tu comprends. Maman, je suis un monsieur, j'ai eu la grâce. Nga na cordonnier, na tonga ba sapatu makasi. Nga. Wape sexologue. Nga te nazoya na cordonnier. Je fais Nzambe asalinga grâce. Nzambe asalinga grâce na bandi université directement j'ai commencé ya ko sala ba formation na informatique. Nzambe asalinga grâce na bandi université na banda même kosala ba filme. Nzambe asalanga grâce na yebi kokoma scénario. Nzambe asalanga grâce na yebi ko filmer, na yebi ko sala montage. Na yebi ko donc tu vois o nyonso et lukaka kokota un plus na mutu a mutu le bon Dieu m'a fait grâce na pratika. Moi je travaillais à côté des sexologues. Il y a des choses dans la vie d'une femme ce qui sur opère drango ata osali makambo nyonso ya mokili naturalité wana ce qui est naturel en toi ce ko perdre drango ekei ato sali ou appliquer nyonso connaisseur a koyeba pena que non awa muto mabe alekaki awa mabe esalemaki awa eloko de ezate ba conseil on peut ça bande konanga basi tu sais Sarah aujourd'hui même nous le garçon ba jeune bazo c'est moi qui te recevais na émission mais excusez le jeune aujourd'hui donc t'as l'air intelligence à côté na makamba ba poitrine non poitrine ya makasi s'il vous plaît maman omoni aujourd'hui Sarah même nous le jeune bande qu'on a biso ebele ba komi ba impuissant
T'as dit comme il est puissant. Je te dis, Sarah, tu sais à cause de quoi? La tata de mes enfants, yoka a kosekate non sunga ba frère nanga ba lungwa. Na bêtise oyo. Oh problème ni te zala on a ton maman, c'est un conseil. Tala, massa. Ba noko ebele lelo et comment? Ce qu'il faut à que kuta nanande ko mwasi façon bababi. Est-ce que yo ebi ke nazalaka na plateau o na yoka likambo ya kosomba babi kaka na plateau? Yo melangwa wati. Mutu ayetsanga inani. Yo mela bi, o mela bi to mela bi. Et tungisa talia ko ka sala émission te. Ni ezo mu kota na poto. Mais c'est là où on a koya Sarah. Omoni lorsque tozo luka ko comprendre le milieu, le jeune, le jeune tozo comme à un niveau il y a ko comprendre comment jeunesse et zokotambola yo o utoloba a ba melisanga ou bien na mela et loko oyo na bi ke na mutu nanga lorsque je demandais le conseil ba yepsinga ke et loko so meliango ça va t'aider pour na ba fatigue oyo zanango comme toi tu travailles trop au fond à trop. Or les gens utilisent ça pour na koluka moyen ya ko somba da ba bi pour ceux qui akebeta match na ye akita mata il faut ka do chabi et puis ba bi wana face à la musala makasi pour achabi et le kaka dia chabi donc na ya awa na plateau non s'il vous plaît oh s'il vous plaît ni no betili solo mais nga mutu na ye basuka suka ça va tu sais na ya awa na tuna conseil na kanti mutu la personne qui m'avait aidé c'était Papa Diego. Na yepsi Papa Diego ba biloko parce que c'est un papa. Exactement que non aujourd'hui pour on a respecter Papa Diego foka donc abotanga non. Aza mobali. De balinga to benga sila mama nani sila mama te aza mama. Aza mama. Aza mobali na yo. Aza papa ya ba petit. Président, je vous salue. Nazoya. Papa Diego a edanga. Ngana pse me père tala. Batuni ba yepsingana mela power ya mutu ya jaune et ko sunganga pona fatigue nazanango so na lali no la mko bien mais en tout cas un amélié et l'eau 30 minutes après betisinga mutu impossible après ça nga remède moko oyo yepsinga melango mela nini mela maebele ou soit omeli XXL pour doser ba nerwana ou soit omeli anti-inflammatoire nini papa loi nini ibicap hein après ça et ibicap ou soit ochebi t'as dit que sali sanga ba jeter nazoya local le émission sexologue tout ça wana nazoya ou soit ochebi ce qu'on na yepsi Papa Diego nga ko chabi no ko chabi te. Donc faut que lukelanga kaka ba remède o ça et tungisanga jour na ya même bouloté 2 jours na mela ba il faut t'aider chabi donc na ti souka place o yozo linga nazo koma ochaki je veux na chaki bité la poto amike na chaki bité match à carton tu bité na beta ki kutu même ata ba l'été okokite mais non c'est quoi à travers ça na kokite à travers ça je vais aider mes frères s'il vous plaît. Omoni, les choses que nous prenons pour se faire grand, et pas à moi si Ozomi Boma. Papa, Ozomi Boma. Nous avons un appareil aux ezali, ceux qui utilisation nango, ou utilisant ma BT, ceux qui ont utilisé appareil wana ma B. Ceux qui ont utilisé appareil wana ma B. Mon frère, lobby na yo moi si abando tromper yo parce que les femmes, il y a certaines choses chez la femme. Ceux qui azo kozwayango na ndenge esengelité et su au passé tant nyonso ya komelaka ba stimulant ba biloko ezo détruire nzoto. Demain vous serez na poitrine. Na problème oyo et ko causer makambo ebele. Mes frères, ne pratiquez pas ça. Ne pratiquez pas ça. Nga mutu ayeko yebsanga ke papa eloko no meli to bengango osomi da babi. Cameraman na biso. Oyo vacances. Je suis. Et puis à lobby papa, au monindo zabongo déjà au sombi babi il faut kaka match beta match. Ko ngana comprendre te. Match beta mandé na quartier. On le il faut beta match ka au sombi babi. Si après ayeko expliquer ngash. Chers jeunes, s'il vous plaît. To
tobongisa kati na biso omoni air tozozwa kata ochemwa poudre ochemwa make-up ochemwa nini tobongisa kati ya poitrine nazoya pour conclure pour to bande émission ouais na poitrine eza lokola bandeko na biso ya basi aujourd'hui ebele excusez-moi le terme parce que nous devons aider tu sais le basi o bakozwa grâce biso mutu lokola nga na balier cette femme sera heureuse na nyonso. Ouais, j'ai toujours été vrai na vie na. Aussi là. Je préfère bien être maboko makasi pour na mokili mobimba mais et pas moi si nanga. Maboko pe. Nazala muumbu, nazala esclave. Nazala muumbu. Munga biso toza ba genre ya banoko que soit lingi moi si na yeba tupena batonga. Opena moi si amonela ka. Oui, amonelanga parce que vous ne savez pas qu'est-ce que cette femme représente pour moi. Yangwana siko baba bande kwa basio nzambe a gosa la grâce pour. En tout cas 2024, je vous annonce que moi je veux me marier. Papa na kite. Tani na mone che. Ebi Oh, Zela. Na memi godi jakei. Zela zakimiat. Te. Mais zakimiat. Ah. Mais zakimia. Te la yoka bien. Bola kiri. La sili de ma papa. Moi. Je veux me marier. Ah? Ouais. Donc yondo za boetala yepsa ba mama Ursile, ba mama Dinana, ba Sara Masiala, ba mama Sila Bisalou, ba mama Sila Bisalou, les Abakouk, ba mama Bellevue, ba mama Top, ba mama Milo, ba tout nyonso na yamsa li bandina mundir ba en 2024. Moi je veux me marier. Donc tout ce que nous sommes en train de faire, toujours préparer le lobby. Nous devons nous battre. Nazo souka côté kuna 2024 webi kezo banleo toi na moi. Tokozala na 12 mois. Siko foyer bana mois nini? Oh bala. Siko na mois nini? Ouais moi sian. Nazo amité mais akimiate eza makambo yako ebongo yo na 6 mois, je peux trouver aussi une femme et puis na Bali. Voilà. Donc ces années à moi ça zanante. Ah Sarah, tikana nubo boye ça Sarah. Et année moi ça zanane nante. Zelana na si ça makaboza important ça. C'est ce qui veut dire quoi mes frères et sœurs? Même la femme. Aujourd'hui, maman, tozu moi temps ya ko yoko la même nzoto ya yo moko oyoko yango ndeni donc ezana kat. Aujourd'hui, il y a de jeunes filles qui utilisent le glace, le mabanga, les banini, justement parce que Baléo le 24 hein. Eh moi en tout cas nga bena ouais nazaka yuma bena. Ce qui 24 balia. Mais je veux aider mes sœurs s'il vous plaît Massa. Je veux aider mes sœurs. Ma sœur, o utilisa kabilo ko wana pona ko luka ete mobali a sentir en toi ozali mwasi. Mais na conscience na yo moko déjà o yebike nde nazabo il y a une partie ya nzoto nanga eza lisusu bongo te. Tu sais ma ça eza na ba bilo muso mutu moju mususu a interprétant mal les émissions que tu faisais sans tabou. On paye l'argent pour na babilo kwana. Eh ba foutela ngo cher pour la sabbat. Donc c'est-à-dire c'est une formation éducation à la vie. Pour yo oluka moyen ou entretenir vie katina yo. Maman, quand tu pratiques ça, tu vas le lastique et yamunoko oyo. Ce qui déjà ici baby ato salinyoso. Roba la vierge. Malembe. C'est là, roba la vierge. Pour balastique comme il tanga mon Tu sais qu'aujourd'hui il y a des femmes ba maman oyo bazana bana. Aussi mais Sarah yo oza besoin ozo matière, bazo peso matière, o lingo comprendre tendeni. Même ba maman oyo bazana bana ba aussi ba boti. Maman, bazo entretenir banzoto na bango très bien et ozo sentir que non maman oyo azaku tuna bana mais jeune oyo nanu kutu asala 48 heures te na ndaku ya libala. Oui bien on est. Nzoto oh mais maman ngai na fa maman te oyebi amondeli ne comme élastique mekaki maman nazo ngana fandi na ba sexologue te ba sexologue maman moi j'ai travaillé à côté
ya maman ebele na papa ebele tozo baka wana ebele tadi zela na koyoka baka na komekeselo mususu yo so pesa peda précision ya yo mo kutana nango pe na vie le bon Dieu nanu asalinga grâce wana te okutana na biloko wana ça on doit être franc mais ngasiko te maman ngasiko na fani place bazo consulter basi na mibali ta Sarah place pena na mona nazo lela donc noko pena yé pena lobi ke non nde naza boye pena donc ma beza Sarah non Sarah nous devons aider les jeunes biloko et komi ko bomalelo parce que les gens ne veulent pas être vrais azala naturel azala na ba état na ye Sarah nga jour no fongola émission moko bo sur la vie et pour le bic au bas en 2024 est-ce que bic ozanga kimia wana ce ko bota kan kaka na 2024 na ko chata zemi donc na yebisio Sarah donc t'as dit oh comment ça t'as dit t'as dit on commence à la race côté la kei na kei dans la ligne ba géo so ça va te la kei tosunga oui mais yo comment ko ça yo bali la 2024 au chase na 2024 ya solo parce que ezaka na 12 mois zela na de 12 mois oyo pardon ozo promettre nga zemi esalaka 9 mois donc yo ko bala avant 9 mois ouais na ko bala avant 9 mois ta Sarah moi yokate tata moi aussi s'il te plaît zela s'il te plaît ça là une année moins 9 donc na mars t'as dit donc yo bala na mars yoka Sarah t'as dit na yo côté bande ko botala biso les conseils c'est pour tout le monde conseils ça te lobina t'as dit lobina nga bon akobala na 2024 to ça calcul akobota na 2024 donc 2024 to bandika na mois janvier ti décembre sali 12 mois to bombele no ba mois wa 2023 ce qu'on a fiançailles to tikele ba mois oyo siko donc so to 12 mois 9 donc tadi ninga zawana au bala na mars tena mars te ngana pesi mois te ngana za lokola Seigneur Jésus Christ tena kei mais yoka Sarah to sunga bande ko nso ba nyoko ma tala ngana fanda na mère Israël to fandi na ye na bureau a benginga tadia zolo ba makama belastique oui Sarah eza makambo ba futela ngo mbongo me to sunga bango ngana fanda na mère wana to yeboye ba ndeko na biso misusu ba ke ba consulter ye et si li après un temps et ma bête maman ba vie ba consulter ye et je demandais l'âge de cette fille. La fille avait que 21 ans. À combien élastique? Donc c'est-à-dire qu'à perdre eloko mokobo une chose précieuse. Oyo azanango na onzambe akabelier la femme sa vie à moi si eza lokola par exemple na kozwa saki ya loso Sarah tu vois saki ya loso mondela salango rien que pour kota loso so juste saki ya loso otie mabanga otie mwelon otie kayas otie bikedi otie banzete otie banine Sarah soki bozui biloko nyonso bobwaki yango bozui ka loso bozongisi efanda te e bando sopana ti pe au mona saki eloko de ezate c'est comme ça avec la vie d'une femme les femmes maman t'as dit je suis votre frère je suis votre frère le jeune auto déception maman non mais ce sont des pratiques que beaucoup de femmes utilisent bamabanga et utaka soki comment dirais-je bamabango et utaka mboko nini mboka pembe merci pour Dosunginga et utaka mboko nini ce pays ici batu bakenango pe mingi boy qui se peut dans makasi na mboka ngo ba Congo Benin na Benin kuna ba produit oyoka no yaka awa soki na piso produit ozongi mobimba non maman tu sais ce que les bons dieux t'a donné kasi oyoka na utotanga maman ozonga sika ozongi mobimba papa ko sepela non
La meilleure façon pour que papa a ses pelana yo respecte-toi, entretenir zoto na yo bien, zala malamu, éviter kokoti sa na place ya loso okoti sa brique. Éviter kokoti sa libeni. Oh maman, tous Sarah. T'as ma papa. Non, Sarah, s'il vous plaît. Sarah, tu sais pourquoi moi je dis ça? J'ai suivi. Non, nazo clôturé awa. J'ai suivi une vidéo d'une dame. Sarah. Et ça n'a pas si la façon bazo utiliser le corps de cette fille. Je voyais cette fille à azotang munokonaye. Tu vois ndenge mbwazalaka. Azotanga soui. Mais tu es encore petite aux ananogènes. Et cette dame, so directrice, il y a une université à Congo. Kotalaye, elle n'a même pas encore 30 ans. Mais on t'utilise d'une manière donc, comme sur le coup la mboua. Sarah, moi, jeu de larmes aux yeux, jeu de sœur. Demain, je serai un papa. Bino, bana basi, obaza nièce nanga. Nous devons sauver cette génération montante. Aujourd'hui, les antivalères et place. Sarah, moi, ça me fait mal. Ça me fait mal. On abuse avec nos sœurs. On abuse na bandenge o ezake non des fois et ko choquer au Sarah et ça lui mutu pasi. Droit de la femme. Non. Et ça, tu sais même ndeko na biso ya mibali. Ba petio ba zo banga susu te poane. Yo bi poane nini ba mero ba kuma non fana luka jeune moko boepo ba petio ba noko wana. Tu sais pourquoi? Tu as dit place à brique koko tsakaya cité. Place à Kayas, Coco de Sabri qui était. Yango Zomona, ba divorce, c'est belé. Tu ne comprends pas. Kasi Yango, Zelangana répondre. Déjà, une femme. Moi, si yo, à Mito Saka, Sarah, une femme ne peut jamais sortir avec 5 hommes avant le mariage. Je te jure, maman. Parce que n'a pas 5 hommes, on a chaque moutou, à la dimension Zambé donc à Kelaï. Pitié. Sarah. Pitié. J'ai une émission. Non, Sarah. J'ai une émission que je vais commencer pour la jeunesse. Moi, étant nyonso moi si nangan Zambé à kopé sanga à kozala, je veux accepter. Mes prières est que non, moi je peux accepter, je peux supporter. Oh mais t'as dit à cœur ouvert hein, t'as dit à cœur. Tu vois. Non, mais Sarah, tu sais Sarah, ça fait. Moi si na ozandeni. Moi si nyonso Nzambe doit payer sanga non supporter parce que nayebi na nos formes na été. Mais au moins lastique. Sarah. Moi je peux supporter. Sarah. Oh là. Mais vous rigolez là, ce sont des choses importantes mais vous me rigolez. Sarah, pitié pour écoutez, mon oncle. Maman, écoutez. Moi je peux supporter parce que j'ai la conscience. Mais peut-être je souhaite à vous supporter. Parce que je suis passé dans ma place où bazo traité bango na ba conseil parce que moi aussi j'étais parmi baeo ba pesa bango ba conseil. Poitrine maboro milai. Mais na ko epse maman en tout cas bana otokobota ba koma na état oté avant na bala yo. Avant bango ba bala ba mibali na bango. Sarah. Est-ce que je peux finir? Tu sais Sarah, aujourd'hui pourquoi Ozo Komona, tu es belé, Ozo comprendre était aujourd'hui divorce c'est belé na ba jeune couple. Même ba Obazo Kobala bali mobali mora memie poto ou bali moi si moko ba kene poto. Ba divorce c'est belé Sarah so landeli cause ya ba divorce wana ezambetu. T'as dit comme ici? Non mais nazo ipsa yo Sarah. Omoni eza na makambu oyo. T'as dit pesa nga maman na silisa pardon Sarah. Sarah c'est important s'il vous plaît. Ouais, je vais na yebi ko te soge. Na silisa. Et l'autre eza t'as dit na yo côté toi aussi c'est mission ma belle. Pesa nga makuta. S'il te plaît, t'as dit. Polo bébé mbongo mukete. Défi singa mbongo na. Opesinga mbongo na yo. Yokananu Sarah. Pesa mbongo. Nazo kabela, nazo kabela yo. Donc patienter no kabelo. Na si sana musalo de pesa mbongo. Ozama bo makasi pardon pesa kasi ko. Tala ngai nde nazo. Ozoka
kabelanga te ozopesa bakaya Brian ngate okabelanga te ozokabelanga te neve nanga ero aza na classe azo kama lili ozokabelanga te na poitrine na tuni ati soki yo zisiko poitrine baboko bila na yebisio donc tika Sarah, pardon, na tia moi donc loko. Le jeune couple aujourd'hui, maman même bazo komo na poto, ba kei Sarah ba problème, libala et panzani, so lande libango, il y a des secrets dedans. Au moni eza makambo biso to uto sola awa. Mobali po ake okuta nana mwasi Amélie bimela mela. Asombi babi. Mwasi pe po aya kokutana na mobali. Azui ba mabanga wana nyonso tie et boucher. Akomi boucher. Allez herba ke ba moni ke no awa pena je suis au rendez-vous. Omeki okangami. Omeki voilà, okangami. Mais herba kokoma ndaku moko. Okocha libanga na jour à liboso yo pe okomela mela jour à liboso parce que eza na batamu susu oyo inattendu kabo eye okobosa na ko pratiquer biloko wana eza lokola bikilanganga donc kaka mama akomi komona awa nde ezaki nde boye donc bakoki okobanda mes babandi ko yemba nzawe ti omona pena ke bati offrande ba clôturer prière aux autres la maman gaboui alors lobby a supporté été maman pe papa pe donc également atalaga maman gaboui a supporté été Sarah le jeune s'il vous plaît prenez conscience tout temps ça ba vie na biso na ndenge et sengeli na ndenge ya malamu bo éviter ba n'importe quoi bo éviter ba pratique ya mabe ça va vous détruire lobby na bino et ça passe et aussi les femmes soignez surtout vos bayoki ba soigner ba poitrine ngai tadi na tunyo soki nzamba pesi yo mwasi poitrine maboko milai mais na supporter parce que yangonde nzambe donc à disposer parce que même ngai menga Sarah no balaka mwasi ya viergeté no balaka mwasi peut-être aye baki déjà mobali moko ou mibale eza ba réalité à vie ponga ipe ndenge na zabu na parcours j'en suis sûr na bimina mwasi mon côté donc na bima na bangwata mibale ou bien misat donc il faut pas oui dans la vie Sarah s'il vous plaît Sarah na mwasi te natanga kasiba ex s'il vous plaît moi quoi dans un salon de coiffure na Gomba ce qui est bien et pas nanga ba ex nanga nyonso lelo so tangi kombo na télévision quand même de tozabu so tangi télévision émission koti 48 heures après ba kangio grâce nanga ngwana naza na ba ex o ke non na kabwana na ye baza ba basi ya bakonzi les autorités et puis bango moko baza basi ya sango et puis de grandes dames mais maman grâce nga naza na ngwana OK Zelat mais Zelana ça va c'est Zela je souhaite Zela Stara je souhaite témoin papa Diego témoin tozala na nani na plateau na koti sa moko aya awadona ba garde te yo ya pembe te yo donc mais azali ex nanga c'est-à-dire naza na ba respect na ye aza na ba respect nanga famille etikala nga ex nanga so tangi kombone na télévision ba kangi lobi na tongo donc ba ko za même atami sat donc so na tanga ba komo na bango lobi nga na ke makala parce que bazali pardon bazali là oza ba ex oui non ça veut dire maman ça veut dire na mabele ni biso to s'aimer donc au biso to tiki et puis si semence bien aujourd'hui baza au baza même les kinanga si ayepsanga bien les kinanga ayepsanga les kinanga moi si ayepsanga ya j'ai constaté ba ex na yo nyonso pe babala et puis baza na ba vie mobu mais yo na no do balité apparemment tu leur donnes quelque chose. Non, Sarah, lorsque ton intérieur osa bien, même à belle place nyonso kine. La Bible nous dit bisika makolo. Donc quand ça t'a dit eza wawa. Sarah. Donc t'as dit eza wawa, obimina t'a dit. Malama osuki moi sa ministre t'a dit. La Bible nous dit bon Nicolas que le pamba. Ba ngelo ba bongo. Donc so obimina t'a dit eza loka nganga. Donc azab a chansa soko bibile wawa o suka o porter te o député grade des amuke o matiba mona ba ministre po makamba oloba
et à lukuta te ngamo na yebi makamba olo bezava yoko donc yebi même ata mi balé misuba kabela nga ba mbongo bana ba salon en tout cas t'as dit azap na matière. Donc oh ça la ministre kunate tout ça Sarah oh yebi tout ça eza poinini tata moi sabana tout ça eza il faut pas kotika moi signonso a bénéficier nazo pesa yo je suis miezi zela na pesa zela te osama moko makasi yebsanga na boye moi si akoya na famille ndenge nini batata moi si le quoi na boye ata yo moko ovinini non je fais partie da kobala te pardon basi obosolinga boye pardon no boye pena kuluna boni ko ba raison ce que yongo wanga ngolo ba ko bala te pona yango te Sarah omoni il y a des choses que je vais te dire Sarah limbisanga peut-être na boyo kanga boyete Sarah ezo salanga ton frère Pasi yango lingi ko bala te tadi ka pona ba makambo solo ba mais Sarah to kozwa nini po misuni batato si basilisi ba poso pamba nde donc etikali ombilili misuni nyonso ba papa si bazui biso to kozwa ba mikuwa ba malédiction ba poso pamba yango ozomona Sarah aujourd'hui ba père azana mbongo na ye azu yo lokola instrument de plaisir niama a abusé na yo asala na yo nyonso elingi mais ces enfants tiki bango na ndako ceux qui a bengi est-ce que Nancy est là? Oui papa Nancy n'est pas sorti. Ceux qui a yé Nancy a été abani ko tia Nancy mal à l'aise. Sarah aujourd'hui nous avons la grâce yo mona bilongi ya baleki yo bazo sakana na bango na bayayo bazo sakana na bango tozo mona bilongi na bango e bongo basi o misusu ndeko na ngai oyo basakana na bango me ba video na bango ebimakate e bongo soki oleki na banzela wana mes frères et sœurs je ne suis pas contre vous, mais boyeba, pourquoi vous le faites? À cause, il y a peut-être 30 secondes, 15 secondes, tu peux pourrir toute ta vie. Chaque moutou na era ya kanavi a moutou, erbo sansanzoto, il y a un esprit, oh elongwe na gauche et y a na droite. Ce qui esprit à gauche, est supérieur que oh à droite. Ce côté kanavi na yo influencer vino do na ndenge mabe. Te na ko banga te, moni yo. Voyez? Yo bala basio to bala bana ba papa na. Hein? Ezana bana ba papa na misusu ba bimaka na batata na bango moko. Moi je connais une fille. Mais Sarah, makambo bana zepsa yo, moninga nanga Ivipan que je salue. Ayebi. Moninga nanga Ivipan ayebi. Biso debi fille moko. Elle a l'argent, atambola na carrosse, mais abimana pernaye. Donc Sarah, prions seulement Dieu. Voilà pourquoi. Bon bah voisine. Voisine sont anxieuses en malamu. Maman, nous ce qui nous intéresse c'est l'intérieur et non l'extérieur. Si qu'on a nyoso zolo parce qu'en 2024 on roba ndé. Te nzamba yebi. Nzamba yebi Sarah. Yeb sanga Sarah. Mi pap tala, c'est que je vis Sarah je pleurais na koki kola la te. Na koki kola la te. Ah sakana moi. Donc nous autres moi c'est comme aller après lobby déjà ce qui si et baby allez et comme faut ba zwa ba biloko ba nina le. C'est ça là le ngande poubelle. Voilà, donc en tout cas, excusez, excusez, ce sont des conseils qui vont vous aider. Pour ça, et décourager. Non. Donc, ce sont des conseils. Et décourager yo na banzelo ozokende na ba pratique o ozokende. So il le met comme il est. Oh yopé, na monde ti o linga ga place bo. Mais c'est mais bon ça me n'était. Maman, une femme. Maman, une femme, moi si azaka. Boye, la bouche d'une femme faut ezaka. Si ko wane commande ni. Ce qui monoko ya mona moi si et komida teke mabeza. Mabeza, mes frères et sœurs, nazo ko décourager bino, nazo lobela bino mabe pour que vous cessez. Pour que vous cessez. Total à kakati na biso yangwana ma sœur c'est pas mon balignon sauté azo mérité nous autres na yo malgré mbongo na yo malgré kozanga na yo et les hommes aussi ils a basignon so bazo mérité banzo to na biso te évitons ça je suis lobby ko le kalilo merci.